tolela na ba oyo bazali kolela. Kaka na emission lelo bokoyeba ndeko Ridi Fwamba akufaki lolenge nini, babwakaki lolenge nini, bakutaki lolenge nini, nani nde muto abomisi ndeko Ridi Fwamba. Bongo bazali bongo na mboka Champagne. Champagne ezali bongo na Illinois. Bonsoir bandeko na ngai lisola Congo, boyebi na lobaka bongo bosolo esikolaka biso. Ndenge Bibilia elobi tolela na ba oyo bazali kolela. Tozali kolela ndeko na biso Ridi Fwamba atiki biso kuna na mboka Champagne na Illinois. Esali biso motema pasi ya ngonde lisola Congo akokai kovanda bongo te. Aleki mbangu na etando kopesa mes condoléances na communauté na biso ya Champagne, kopesa mes condoléances na ba congolais bongo oyo bavandaka na mboka ya Champagne. Tozali kolela elongo na lisola Congo, bato babengi na bamboka miike kotuna likambo yango elekaki ndenge nini. Nakokaki koloba eloko te, nakokaki kopesa bango eyano te pote nazalaki bongo na makambo te oyo tobengaka masolo. Yango wana kolanda bitando na landi na koyeba ndeko na biso eloko nini esali akufa. Mes condoléances nanu na famille ya Ridi Fwamba. Mes condoléances vraiment tozali kolela longo. Ndeko na biso Ridi Fwamba akufi na mbula tukumine na libwa nde atiki biso na mokolo na motoba nde mokolo ya motoba ya sanza oyo sanza mine nde atikaki biso. Toloba bosolo esikola biso na kopesa pe mateya na kolandisama lolenge bapeseli ngai lisolo yango. Ndeko na biso Ridi Fwamba akufi lolenge nini. Ndeko na biso Ridi Fwamba kouta na mosala bongo na 23h beau frère na ye, donc mobali ya mwana na ye bongo azelaki ye bongo na nzela ya porte ya entrée, achubi ye bongo mbeli mbala zomi na sambo awa na mongongo. Tangu bongo abeti ye kibota na motu yango nde a partir ya babiloko wana, a partir achubi mbeli mbala tuku zomi na sambo abeti ye kibota na moto yango nde ememaki ye bongo na liwa. Esengeli toyeba moto abomi ye ezali nani. Moto abomi ye ezali mobali ya mwana na ye. Mobali biso tolobaka na lingala mobali eza moto ya sabali te. Likangu ya mwana na ye azali bongo moto moindo ya mboka oyo yeyo na mopanzi awa ezali bongo. Na koloba bongo bosolo ekosikola biso. Tango achubie mbeli mbala tuku zomi na sambo abeti ye kibota bongo aye abwaki ye bongo na fulu oyo tobengaka poubelle. Ye moko azwi lisusu singa ya papa Ridi Fwamba abengi bongo oyo ezali police koyebisa police na bomi bongo mutu na bomi bongo papa Ridi Fwamba. Yango nde police ayaki kotala ezali ya solo to pe azali bongo kokosa. Kokoma na place wana bamoni vraiment papa Ridi Fwamba babwaki ye na poubelle, bachubi ye bongo mbeli mbala zomi na sambo na nzela ya kingo kobeta ye pe kibota na motu. Yango nde papa Ridi atikaki biso. Esengeli tolela na ba oyo bazali kolela. Bandeko na nga na koloba bosolo ekosikola biso. Poni naloba bosolo te. Mobali ya mwana na ye azali bongo na mbula tuku zomi na mine oyo tolobaka azali na 24 ans
yende azali mobali ya mwana na ye ndeko oyo bozali komona awa yende mutu abomi ndeko na biso. Bandeko esengeli toloba bosolo bosolo esikola biso. Papa Redi Fwamba ya Mbote atika biso amonaki lolenge mobali ya mwana na ye abandaki kose komporte alobi te ndeko esengeli bokabwana na mwana na ngai. Akendaki bongo na cour ake koyebisa bango namoni ondire mobali ya mwana na ngai azali kolingela ngai makanisi ya mabe. Boyebi ndenge mibeko elobaka na droit balingaka ba preuve, balingaka maloba te, droit esalemaka na ba preuve. Basengaki ye amema ba preuve alakisa bango ke mwana wana mobali ya mwana na ye vraiment azali komenase ye. Bongo akendaki bongo na cour na mokolo ya 12 na mwambe. Kuna nde akendaki koporte plainte na ye, mais nayebi na matière à droit etambolaka na ba preuve na ba biloko oyo ezali kolakisama. Yango nde bakangelaka moto. Na mokolo ya 12 na mwambe nde akendaki alobi likambo mwana mobali ya mwana na ye azali bongo kochaye sukuma. Nde mokolo wana na kino mokolo ya motoba ya sanza oyo tozali nde Papa Redi Fwamba atikaki biso. Tolela vraiment na bandeko na biso ya Champagne, Illinois. Tolela bandeko na biso ba Congolais tango lekambo tango ndeko na biso akboyi esengeli tolela. Ezali bongo na koloba bosolo ekosikola biso. Nalingi kobakisa liteya oyo koyebisa bandeko na biso Congolais eloko liboso esengeli tolakisa bana na biso nzela losambo yango nde bakisaka éducation ya bana bonzambe. Tango bonzambe evandi na mitema ya bana na biso bakotambola na bosembo, bana na biso bakozala na koyoka na kati ya bandako na biso. Nakoloba bosolo ekosikola biso. Tokendaka kanisa te pona kolakisa mituka, pona kolakisa bilamba, pona kolakisa lolenge nini bozali komene bomo ya malamu na se ya mokili oyo, na se ya mboka oyo ya Amerika. Mais tokende vraiment koluka Nzambe. Parce que Biblia elobi nini? Elobi oya komibatela azali kosala mosala mpunda. Totika bongo Nzambe abatela biso. Na koyebisa bandeko na biso eloko moko ya motuya. Na koyebisa bino boye. Bomoni papa atiki biso. Papa kolongwa Congo koya koluka na mboka États-Unis amemaki libota na ye na espoir ya bana na ye bakoka bongo koresir. Boyebi ndenge Congo ezali. Amemi bango na elikia bana na ye bakoka bongo kozala lobi bato. Ezali bongo. Metala moto abomisi ezali kaka mwana na ye. Tango akoti na nzela wana ya bato moindo ya mboka oyo botala place amemi papa na bango. Eloko mosusu esalinga pasi. Tango ndeko oyo abomi papa oyo kochuba ye bongo mbeli na kobeta ye kibota. Aye kosenga na mwana wana oyo azali mwasi na ye. Alobi asunga ye bakende bongo kobwaka papa na bango na fulu. Soko asali bongo te akoboma ye. Donc elakisi nini? Elakisi na lolenge nga na kanisi mwana wana asungaki mobali na ye pona batia papa wana na kati ya poubelle. Ezali bongo na koloba bosolo ekosikola biso. Na mokolo bongo ya sambo bandeko na biso bakongole bakendaki lisusu na cour bayeba bakokatela moto wana bambula boni.
ku tango asambisi alobi moto wana il faut afuta amende ya 5 millions de dollars. Mais boyebi lolenge États-Unis etambolaka, il faut afuta 5 millions. Mais soko afuti 10%, oyo ezali 500 000, akozwa bongo oyo babengaka liberté provisoire. Yango nde bandeko batelemaki koloba esengeli vraiment justice akota likambo yango. Na koloba bosolo ekosikola bino. Ridi Fwamba, moto abomisi ye ezali kaka mwana na ye. Tango bapekisaka bino bana botika koya na mboka États-Unis, esengeli te bokoma batoi mangongi, esengeli te bokota na nzela ya mabe, esengeli botambola na bosembo, pote mboka oyo toyende koluka. Bana na biso esengeli botambola vraiment na bosembo. Bana oyo bazali tukuzomi na libwa, bana oyo bazali bongo na tukuzomi na sambo, bana oyo bazali bongo na tukuzomi na mwambe, esengeli botambola na bosembo. Bapapa oyo babemaka bana na kanisa, tokendaka kanisa te pona kolakisa mituka, tokendaka kanisa te pona kolakisa elambo sombi, tokendaka kanisa tango tozali bongo kofukama na losambo, batu bayeba, Nzambe ayeba vraiment bana oyo bazali bana na ngai. Lakisa bana nzela losambo nde esimbaka libota. Papa Ridi Fwamba tiki biso, esengeli vraiment ete ya biso, esengeli tolela elongo. Bandeko na biso ya Champagne, mes condoléances, tozali bongo kolela na bino elongo. Awa tozali na mboka oyo ezali lisolo ya Congo. Nalobaka bosolo esikolaka bato. Tozali na bino nano. Bandeko na biso ete ya biso, Papa Ridi Fwamba tiki biso, bokomona foto na ezali na sima na ngai awa. Nazali kolela, nga nalelaka mikolo inso, kolela mikolo inso pote toboti na bamboka oyo, tolakisa bana nzela na Nzambe, tolakisa bango nzela na sembo. Bandeko pe bazali koya oyo bazali bilenge, basi to pe mibali, boyeba bozali kokende kosakana wapi, boyeba bozali kolinga nani. Bolingo mosusu esilaka na lopete te, bolingo mosusu esilaka bongo bachubi ombeli, babeti bongo masasi. Na ba place mosusu tokotaka, bilenge mibali ezali basila na kaka kuna na monduki, masasi ebeti okachwi, nde bato misusu bazimateya. Bandeko na ngai ya lisolo ya Congo, na koloba bosembo, na koloba kaka bosembo, na koloba bosolo ekosikola biso. Bokende pe bosabone na YouTube na biso lisolo ya Congo. Kuna nde place na lobaka bosolo nde esikolaka bato. Bandeko na biso tolela vraiment papa na biso Ridi Fwamba, moto akozala na makasi ya kokende bokoyeba bongo bakomunike na nzela ya etando. Azali bongo na mboka ya Champagne na Illinois, ezali awa, ezali pe mosika te na mboka na biso oyo Columbus, oyo ezali na bazip code ebele. Bandeko na biso yango nde na makambo oyo ezali koleka, tango balobaka bokende bomikomisa na communauté ezalaka important, batu basangana, batu bayebana. Papa Ridi azalaki na kati ya communauté bongo ya Champagne na mboka Illinois. Yango ndomoni batu bazui ba information, yango ndomoni batu bakozala mobiliser. Bandeko na biso tolela Papa Ridi Fwamba. Nazali bongo kolela Papa Ridi Fwamba elongo na bandeko na nga ya Champagne. Bana na biso bakongomani, esengeli vraiment toyokelaka baboti, esengeli baboti balakisa bana nzela na Nzambe, esengeli baboti balakisa bango éducation na biso ya Congo. Yango nde nasepelaka na bandeko na nga ba Sénégalais, kozwa bana na bango bayaki awa, bazongisi bango lisusu na mboka na bango pona éducation malamu.
ezali bongo nakoloba bongo bosolo ekosikola biso bakongole bongo balingaka lix na suka ntango mosusu mpe bazali na eloko te. Tolakisa bana nzela na Nzambe, tolakisa bana koyamba Yesu Kristu lokola mokonzi mpe mobikisi. Biso baboti tobondela na ndenge ya solo poti wana nde ekorenforce bana na biso. Nakoloba bosolo ekosibale ezali pe bandeko na biso mosusu bautaki kotika biso. Pasteur Mohamed oyo bongo azali bongo congolais auti kotika biso kuna na mboka oyo azali bongo congolais auti kotika biso kuna na mboka Denver na mbula 15 yende babetaki masasi na immeuble na ye tango alinga kokende bongo musala ndenge tobimaka na pokwa tokende. Papa Kiti abengi mwasi na ye alobi chéri na ngai awa namoni ba policier bazali bongo ebele. Mwasi na yebisi ete kokende mosala te zonga tolala na biso elongo. Leta aye kobenga ye lisusu basi babetaki deja masasi bongo na motu papa na biso tolela pe elongo ye kuna akofi bongo na mboka Denver. Tolela na ba oyo bazali kolela na kolela kaka na ba oyo bazali kolela soko moninga kwei na bitumba ezali nde tango akolela owayo 46 zip code nde mboka nazali owayo Columbus ezali bongo. Ndeko na biso mosusu pe kuna Patrick autaki kokufa na mboka oyo babengi Michigan ye atiki biso ye bongo tango batelemisaki ye atelemi akimi lombango babeti masasi na nzela mokongo. Ndeko na biso pe atikaki biso tango babeti babomi bongo babeti masasi balobi bongo azalaki na badossier noir oyo nakoki koloba na bitando te. Ezali bongo nakoloba bosolo ekosikola biso. Ndeko na biso Pasteur Emmanuel ye atiki biso esengeli tolela bakristu tolela Pasteur na biso oyo atiki biso na mboka Denver. Ezali bongo nakoloba bosolo ekosikola biso. Ezali Pasteur Mohamed te, ezali Pasteur Emmanuel. Ezali bosolo tolela na ba oyo bazali kolela, tokolela kaka na ba oyo bazali kolela. Motuna bongo eye na nzela na singa bandeko na nga balingi bayeba matanga ekosalema lolenge nini. Lolenge matanga ekosalema esengeli tolanda communauté ya Champagne na nzela ya Facebook obeti communauté ya Champagne na zasi bokomona ba information oyo ezali bongo lié na matanga. Tope babenginga na lisolo ya Congo na numero na ngai ezali na se wana place na lobaka bosolo esikolaka bato. Tozali bongo na Ohio Columbus oyo ezali na ba zip code ebele. Esengeli tolela na ba oyo bazali kolela. Nakoloba bosolo ekosikola biso. Toleli papa Ridi Fuamba. Papa wana azalaki papa bosembo. Papa wana azalaki papa oyo abandaki kosangisa bato. Ezali bongo tolela vraiment tolela. Pona lelo na suki wana azalaki wabino bobi batantu oyo ya lisolo ya Congo. République démocratique nde mboka na ngai. Bandalungwa nde komi na ngai. Nakoloba bosembo ekosikola biso. Merci na madame nanga na nzela na singa. Na nzela na kamera mama Niclette Tungu. Yende azali na nzela na kamera. Yende asongi biso kosala émission oyo. Ezali bongo. Nakoloba bosolo ekosikola biso.
tosuki wana solo ya Congo. Bo s'abonner, bo liker sur YouTube.